voix du peuple, oh, la voix du peuple, oh, si tu as bien, oh. Vincent Chilouise, étoile de la presse. La voix du peuple, toujours longueur d'avance. Les informations partout dans le monde. La voix du peuple, toujours actualité, la actualité. La voix du peuple. Maman n'a pas oh, yango yo. Salut, bienvenue chers amis téléspectateurs dans votre émission spéciale Vérité en face. Vérité en face, tout message au salango, na format au émission Stoyebi où nous avons des pasteurs, nous avons nos conseillers, nous avons un cadre approprié tout ça larango. Mais vu l'urgence, il y a situation tout ça larango, na koki ko reporter en côté. Je me suis organisé de façon que message ils allaient passer. Et pas il y a c'est avec beaucoup de regrets que je présente cette émission. Comme on a dit à cause il y a kozanga des fois bah makamsu se zo comme la bande de la vie ils savent vraiment passer ma kasi. Et là je suis à présence il y a de moi aussi madame Jolie azali victime yé na bana na 4. Il y a les cambos comme la bango, les cambos, je peux dire, il y a viol, tout bien en bongo. Et maman moya belle les athées à cause de Rosan, à cause de Rosan en bon, à cause de passe. Pour ne pas beaucoup parler, na Rosolana et je tiens vraiment à tirer attention à Bino tout dans les sola maman. Et la moindre des choses, tout partager en haut pour la commissaire en haut. Peut-être bandeko et saigner des bazar vraiment approprié pour nous maman la biso jolie. Bonjour. Bonjour. Et Maman Jolie na yambio na émission na biso Vérité en face. Et ça tout ça là on a format ôté. Mais j'étais obligé à ça là on boyer pour na ko sauver vie il y a bande na biso ya basi au bazar vraiment en danger. Et puis na bango ils vraiment en danger, je l'ai dit. Et d'abord le but comme on a présenté comme Maman Jolie nani. Comme on Jolie Mwaka. Jolie Mwaka. Maman Jolie Mwaka, aux ala bana boni. Na bana 4 ya basi. Bana 4 ya basi. Et ya liboso dans la mbula nini ya suka dans la mbula nini. Liboso dans la 10 ans ya suka dans la 4 ans. Ya liboso na 10 ans ya mi balaza na 8 ans, il y a 6 ans et puis 4 ans. Donc boti ba non espace il y a 2 ans. Et boti ba on a mobali. Na boti on a mobali ngai. Comme ya papa ezaki nani? Comme ezaki Jamar. Jamar tout bien Papa Jamar aza wapi? Ya za susute toi sus na ya samba te de ya tika biso. Akufa. Kinda déjà. Akufi aza osa musalani. Aza enseignant. Enseignant. Et bo ti akufi wana bo zaki na circonstance nini zaki wapi bo zaki wapi akufi ndenge nini surtout ko yeba. Tozaka na ye ton vie et comment qui compliqué de tes actions nda kutende nga esenga zonga na pa baboti na zonga pa mama kulutu na ngai nde na sima ye pe maladi kanga kesi akenda kiana akufi nde biso to vandi pa mama kulutu na biso na to vandi na kina bana na nga problème e komela nga na bana na nga. OK. Depuis au vandi pa ya mama kulutu na yo ju combien de temps? 5 ans yango. 5 ans yango. Aux en bana 4 mobala kufa. Aux autres n'a pas maman kulutu na yo parce que aux en place au vanda te. Si ko bana o balia ndeni comment vivre na bana na. Ngamo ka na deboyaka ya mama kulutu pe sur lambi a pesa bango mais ba vivre ka na part nanga. Au sarani au début ya na teka na restaurant. Vraiment awa ko bombelo hotel za na biso bena teka na restaurant na yo. Te ya camarade na ya grand sœur camarade na ngai. Ils ont malewa. Voilà. Donc malewa to somba lo sona de 3000. Lo sona de comment combien? On a lié mon kala vraiment. 2000 francs. 2000 francs lo sona de sou. Et fufuna fumba combien bon? 2500. 2500. Bo songo chama Thomson. Thomson on a commis na ba 4000. 4000 hein. Wana boule moko to de boule. Wala boule moko wana fumbo za na 2000. Au 1000 francs. OK. Yo mosko yo ba boule sko mo bote ka boule combien? Boule 500. Boule 500 francs. Wana restaurant ça. Ils ont côté entrée du camp. Côté Kambadiading. C'est comme ça. Donc, aux autres salles, on a un restaurant à Moutou, comme un service, tout bien, il y a une tourtière à la Au Vous gagnez combien de mois?
donc na gagné la moi tes zaka ceux qui boté qui sont bénéfice et bimi bokabuli kamba la moko wana ceux qui bozu 5000 bokabuli 2500 2500 peut jouer après boté qui bien té ozongi ka bongo mo bemi ka bana bilo na sachet occuper ça ba et ceux qui jouent la beauté qui bien et ceux qui jouent la beauté qui bien moi dit na ko on peut 10 000 francs ndako vous ont 10 000 francs ndako et na semaine mo so do bandi lundi dimanche so au sala mbongo oyo obimisaka na semaine boteka bete mais so osangisi na semaine okoma ape na ba combien na koma bien na mbongo belete na koma atana na $20 te donc koma ta ba 15 000 20 000 mais na koma na mbongo belete pour 15 000 20 000 wana faut beaucoup là-bas na 4 faut baka na 15 000 20 000 donc 20 000 francs dans le roi $10 na semaine numéro tu gagnes $10 donc na 20 000 wana ba na 4 il faut balia na 4 faut malade peka na 4 et kokaka te papa nazo souffrir nako ekokaka te donc nazo bunda na ka po kaka na moya ko vivre na osande nini moya osala ezate oso neti bana babeli osala ndeni so ba babeli na babeli la ka wana na kepa bandeko oyo ndeko sunganga mwana obela ndeko sala boy mwana obela nde wana basungia bakisi ko famille ya papa ya mwana yo baza wapi bango pe baza na baba ni lokote na bango pe baza te baza awa te bango ba famille bango baza na kananga baza te yo famille na yo kasi famille na nazaka ba cousine de nazana bango oyo botam na ba ona botam moko baza te grand frère nanga azana Lubumbashi mususu azana na Beni ata soda nde ba wana azana bango nga nazaka na tsenga mo mwasi oyo Lubumbashi to solola te oyo bosi to solola te penza to mona to yoka na te donc koyoka te na sens ma bete mais to benga na te contact exact. Et on s'est retrouvé dans la maman Kulutu na yo 5 ans na vie aux hommes. Alors obi marathon ngaka poko obi mara 5 heures na bimara 7 heures pour na mwana otika na bongse bona mbele wata poto nde na bimi wana so na kei na oyesa ya so komi emo bokinzala oya kuna na restaurant oya ozelo ka kolia donc na maleo donc la moi biloko ndambo na pesi bango balia. OK. Et si quoi au bima kozonga pourquoi mingi ozonga ba erning nazonga ba 22h donc so 17h ti 22h na yozonga nda place maleo ezana nda ezama trajet eza pena trajet te eza okena ona makolo eza pena trajet mulaite ce que nous ozonga kawana qu'est-ce qui s'est passé oyo bendi yo lelo to se retrouver ngana yo parce que na pasi na yo na kozanga na yo nzambe mo yebi ozo évoluer bana ba otanga bana ba otanga gratuité hein na gratuité ni ba otanga OK et loko benginga awa liboso to ka liboso na kenda kola na église na yozonga na tongo boye mama Kulutu nanga na yokuta mama Kulutu na salon na ba 5 heures na zongi na kuti salon na deux garçons na biso to zakana bango wana na ndako ba vandi na salon na koti papa na tuni pe papa mite na koti kaka ntana bimi makuta zobisanga oh joli vanda na wana mama ko mwana grand frère ya grand sœur na msusu mobali ya bimi ba cousine ba cousine nga ba bimi na oh ya joli likamboza yaki awa mama ko tukanje bisanga oh je na ku mbula tango zobeta na kuti je suis na kata chambre a panzi grâce ya makolo grâce ya nde mwana nga ni bale azana 8 ans OK a panzi makolo na ye déjà aketisi déjà coupé na ye ngabi donc alinga violer ya bien ngaka violer nde to beti awa yango okuta biso na salon awa to beti nga pese ko tana oki bonga pe na ndio beta mbanza kombo na ndio bete ba kombo aujourd'hui tika to si to beti ngabi mama ko mote ka sali mabe ngala ke ofuna la police tana bili kama la police bongo yo ke ofuna la police ko ofuna la police to ko bengano yo to ko bengano ananda ngabi je suis à 22 ans. Je suis dans 22 ans. A violé moi na yo ya 8 ans. OK. Na tango alobi bongo bakobenga bango basangelinga na bangi na pona na na sika ya okendete na bana nga 4 na tiki na ngai. Sikona na komeka na souci ya bana ngona tango atali na kepa mama ko atala abi asi atusha ki a touché à Simbi déjà assez. Vous êtes là, to ke na mo malembe.
tant on y est, pêche au rapport. Mais tant on peut vérifier pour y est, viola qui moi maman na ebisio que viola qui est pour soi na liboso bien humaine. So moi donc et le ça que moi na la vierge. Et le moi qui to a simba qui simba. Adiga ka simbi, maman ka bio a simbi. Ngabe baby to te a baby te me a simbi nga. Ati kisko esiko ke na te na vandi ka na ke ko funda na hôpital te. Na kena na hôpital te nga sko na bisi maman ko defo ko na bo me na hôpital. Bo ke na hôpital ba batala soki zani. Maman ko tu ba boy ba tiki. Ngape na mbona nga muke ya passe. Mwana ke na hôpital ezate pona hôpital ba osenga ba fiche na boko ta ba docteur bo sala bonbon ezaki te on a tira kinanga. Yango likambo na kona yango siko o na eli bino papa ya mwana nanga ya mukeo ya suka bandi suna ye yango loko ça nga passe oui salama ke nini et ça kala na 2021 na ibande kana deo na 2021 na ba ibandeli siko ya mi bali sala misusu ya mi bali sala misusu ka le 15 awa na mois utozana octobre le 15 octobre na oti nanga malewa na zongi na yokuta bango mi bali des garçons Jean-Marie na je suis bavandi na salon wana ya bavani ngape na koti na chambre ya na koti na chambre maman na kuti mon bébé na ngango mutakala robe za otombama draka izaka wana na kipaki drate na monika bona na ndiso ko gangela grâce na bino bozi otiki mona mutakala bo epola ni baza derrière la bango noso wala bayar ni 22h wana na bino otiki mona mutakala bo epola nini siko na zo dra na zo aye pona bongisa ina zo dra na moni mamai yango izaka buli kaisa mona yango wapi na dra ikola dra afinga ki te dra ka pemene wana motema siko ebeti mbala mona bia ba sise mono ba simbina na lumba bo so ba so la sperme na zuma mona na to na panzi mama kolona na lumba ina se na bimeli bango so na lumbi mwana na so ka isolo na yo na ki solo te na yo ki solo te na bimi ba moko na ki kugangela e bango na pona ebi jo so mtazaka makambo ya ko sala babala bongo na biyo josue obandi suna marina botiki bokomi suna marina ye mujo songo yo jo omoni ngai na sali bongo mama ko zo di kofi betanga mama na elongi ngabi pona noir mona za likofi ba betinga likofi abia na ko beta yo zana ko lasoke na kuluna akoti na cuisine siko tanga betinga kofi na yo ki passe na je vertige na bi mama ko tumoka bimi mama ko tupona na otuna bango likoleka mwana na ko kuta na mai tala dra yango na kezo dra na ta dra yango makuta azui dra na lumbi yango abi bano yo abandi joli zanga mama ko pretanga nukuta yo ki pena ke eza sur la superbe alobi na nga zana na superbe za rapena sola OK abi zana na kimi anga bitema mukuba ize ileki po to abaswele na bien ki mamukuba ileki na je sobe tanga ngape na koti na couloir na kina zupe nzete na bambiye ye mama kuta andi kugangela bambenze te pona nini ngebo minanga mwana ndako aye songa yesu na ibonga pu abambanga suna elongi na barango boye liboku tesanga pasi na barango babandi obundisa ngai bango donc makulutu akoteli bango ngabo wana na ebete keza ne garçon na mtasali makambo mulai wana mama kuta andi obundisa ye mujosa andi obundisa ngai abina ko pape machette na ko pape machette ko na belle voisine na biso mama jolie pendoi nanga ndoi abimi ya ta makambo komelinga tala bomina la CP drango tala boye abi pas moni pe mo abi ndoi koloba te ko eza butu koloba te tika mama makuta abi jo so ke benga mama na yo keno benga mama na omba ake benga mama na champ de tir ake benga ake benga mama na ye mama ne pa ya kite sko do ya binanga koloba te lala na tongo de tuta mama koloba te oza diable marina mona mukena bango baba ko masuna marina po nabi na ebite na loba nini donc na ke funda na ndeni la police tout ka liboso baba ki ba bengana nga ana se ko kete so na bina ke funda na la police ba ko bengana nga ya bi ko kena ko funda te vana na wana to ko ka solution wana même buto na bilala na tola na tongo ye mama kulutu ba ko benga ye mama Josué aye ko balanga na bimanda kuna bango bimana ndaku na biso ngape na ke église na ebite wana mama et Josué en fait Josué aza koko ya mama kulutu OK donc Josué bingo le tata mama leki OK mama bango ayi bandi ko finga ngala bimanda kuna bango ata mama kulutu pa bina ngana bimanda kuna ye po wana nda kuna ye na ke luka isika ko futela ngana bana ngakato na kina bango wapi sikola kumoko zenda ke fana na église na tongo baba bakina bango na école na sala ndenge nini na ebite papa yango na epa bino
bosunga ngai nayebi te na osala ndenge nini po kuna nde na leki boso bamoninga bapapanga machete naza na insécurité na ndako yango abia kopapanga machete akolosangaki aza kuluna seki azaka kuluna sikoyo mama kuluta ndo aza na mobali te aza mobali te ye na mobali na ye bakabala mobali na ye aza esika mosusu ye nde avanda wana na lupango na ye sikoyo ntango makambo wana elekai na butu j'espère que mwana yo azalaki kolala bango nyonso baye kolamuka mais na ntongo sikoyo omeki kosola na bana oyo tuna bana yo ndenge nini sperme ekomaki pembeni na mwana na yo ya 4 ans. Ya 4 ans. Ya 4 ans. Ye moi na comme tout na Marina qui t'a touché ici. Ye quoi comment va? Ce n'est pas moi, ce que zo banga. Ngabi Marina dis-moi la vérité. Qui t'a touché? Ce n'est pas moi. Après Yoruba. C'est Jean-Marie qui m'a touché. Parce que ngai na ko na ndoka zaka je suis pour ye sala ka baba kambwana. Ndoka ndai Jean-Marie na mwana mama ko mama leki nanga. Yebe to zanika wana de na yebe tabanda ko toucher na se. Abanda osale misapi. Abi il me touche toujours. Do asimba ka epamba asimba ka à chaque fois. Ngabe na yeba ate. Donc na Jean-Marie azana 28 ans. Donc un garçon de 28 ans d'azo manipuler, azo violer moi na 4 ans. Il y a 8 ans. Il y a 8 ans, na 6 ans payé babane ko toucher. Donc si je bon ya liboso na basimba été. Ya liboso basimba été. Pour liboso ya ils éveillé, tu vas ko yoba. Baba wana baza ba balali ba. Donc ya ko toucher mo kana sa pongi. Pour mama ko kanga ya bana balali ya zo toucher ba ona sa pongi. Donc si je comprends bien, c'est que se servera na bana yo pour se masturber. Bah voilà. Donc si je comprends bien, c'est-à-dire parce qu'il y a 4 ans pour vérifier qui la pénétration et salamité, simba ke kaka. Donc simba bana pour se masturber. Et puis na suka na ka mai wana batika wana. Chers amis téléspectateurs, pour le respect et pour le respect de l'enfant, je garde son visage pour mon amoté, mais je voulais juste que tu confirmes vraiment que ma solo toujours bétana ma maison ma solo y a fabriqué tes que non du Cambozani non. Donc on va faire passer l'enfant, mais pour mon je voulais juste vous faire vous présenter plutôt moi il y a 4 ans, mais sans pour autant mon visage naïf. Voilà, donc viens. Chers amis téléspectateurs, pour le respect à moi, donc je tourne juste son dos. Donc il s'agit de cette fille de 4 ans. Donc voilà, situation tous en amour. Moi je sais un peu à vous expliquer, mais yo moi personnellement, sur la télévision, on numéro les la télévision pour nous dénoncer ne bazo quoi biser na bana yo. Et pour ça na yo penza ezani na bandeko ba kotala biso bandeko ba kozala na capacité à agir na likambo na yo parce que okozanga mbongo me kozanga batute pour ça na vraiment ezani ni ya liboso pour ça na ngeza basunga ngai na longo na ndako wana baba lukanga makoki ona kofuta ata ndako parce que naza na sikate na ndeko te na oke kotelemela na senga ya pesanga mbongo naza na été yango na epa bino bosunga ngai ya mibale ozana posani ne bano ba bize bango bongo totika na biso ka parce que baza bana ya mama kulutu bana mama leki ele kanonga bongo ba pesoka mbongo zo ndako c'est tout baba tala bana ngana ba kela bango na hôpital bata bango soki ba beba zande ni je sais et ça la ngali kambo tala baza ba kuluna ta imagine tozo ba ke akokata nga machette azo bongo akokata nga machette yango na sengi leta yo tala la ngali kambo naza na esika te ona okitalela moto ona okesenga na yete botalela ngali kamo bosunga ngai so na ebimi awa eleki passe eleki naza esika ote na okitelemela bosunga ngai ba milieu vandaka ba studio eza na valeur à combien? $50. $50 au studio na yo. Garantie rose à combien? Garantie 4 mois, na 1 mois commissionnaire donc 5 mois. Donc avec $250 au rose wanda. Et nengo sala okenda rosela mutu malewa. Sur le bio sala ta yo moko pe malewa. Na rosala yanga moko pe. Ata na franc combien ko bana déjà ça malewa? Pour la France to bandaki malewa to bandaki na fond ya $25 donc 50 000 to bandaki na moi.
Le cas de Bassan est 50 000 au Kuban. 50 000 fois comme une affaire est à 25 $. Donc, ceux qui ont soit à 200 $, au salaire, ce qu'il y a malé ou y a avec un 200 $, au Kukapé, pour survivre en Abana. Non, au Kukapé pour survivre en Abana. Au bon, après, tu as mon carte, au foot en tout ça. Et en attendant, aux en a pour ça, justice à la fait, parce que on est besoin de abuser. Batiki ba mi ko ba comme sino ya muke yango na naye ko se loba pona nazaki na choite na kokite na pona liboso na bombi ba ona pona zaki siko kete ba bibanga ba ko bengananga o so ba bengananga ka po yona ko funda ha ça na choite papa numéro na téléphone eza nini ba to ba ko benga yo directement pour ko so eza 085 158 92 98 bandela 085 158 92 98. En tout cas, il faut ça l'effort, numéro 9, ça est quand même raté. Parce qu'il y a un rappel na TV, pour tous ceux qui ont la poste na yo, ba benga on bala moko. Ba to ba osunga yo pour na peut-être ozwanda ko, ba tous ba osunga yo pour na obanama commerce parce que nyo sezara kozanga. So ozaki nango, ozala ba sanga na yote. Et au-delà de ça, ce qui peut bon on est comme en justice, naza JJT, naza OPJT. Ce que ça moi en tout cas bah au sentir biso pe la voix du peuple là to solana yo en dehors la caméra to yeba qu'est-ce qu'on peut faire pour vous bandeko nanga moi je conclue ça na aspect ka moko to linga na biso l'amour du prochain ya okanga na bingi a nzambe peut-être permettre ki makamsusu et ça la permettre makamsusu ça va peut-être pour les ala nzela ya délivrance ya biso batu okuta na difficulté mon avis le mais nzambe tina niveau nous va permettre au traverser na étape de sa vie. Pour le reste, j'appelle les ONG, j'appelle le ministre Ajar et Famille, j'appelle le député, j'appelle toutes les gens de bonne foi au Bakoui sur ma maman, numéro 1 à la chaîne à télévision. Appelez-lui, prenez contact avec elle, aidez-le comme vous pouvez l'aider. Parce que ne faites pas les gens à TV, dites-vous qu'elle se met encore en danger. Le fait que l'équipe na TV boye surtout en danger parce que Monique est exposé donc le plus vite il ressort bien pour la biso bandeko total et nous serons là demain pour l'andela Ikambo. Donc voilà un peu et le retourner tout partager na bino communauté congolaise partout dans le monde et bateau ya ramité ma mao basunga batu beaucoup tali Ikambo un enfant de 4 ans violé par ou abusé par un monsieur de 28 ans. Ça mérite que justice soit faite. Et c'est vraiment justice, c'est ça là. Merci d'arriver de monter ça, par vous et ça. Bon, on continue et puis tout le monde l'année prochaine. Bye.